Et dans le monde, tout le monde a fait mon quoi il va bêter sous conseil na baba mo boye soit banini. Il pas na mon danser. Hein, toi na tel que le na ngana. Azap animateur? Si, alike pas na mon qui batinde ngali toi na tel que le na ngana landi ba parti mon amoni. Aolo ba boye poani. Non, dernier animateur to yabaki Isaki Volcan Matabela. Si yo wana vraiment. Azap courageux tos animateurs. Bon. Na bobo ya taza yimutsa botama déjà yimutsa za kana biki nga ya animateur eza yende mda yebito batutu ba yebiki ya animateur batu pe une partie ya batu ba ya komi na bango na batu ba relation na salaka na yebina ki mwana mai na biso animateur mina moni animateur mo susu nde na lobaki do fo fungula nzela na moni mais na concert ya beti yo yebiki biemo kwa za na plateau alobiki eza clé et comme devoir oyatiki te makamuto alobaki ana yiko yakindi alobe nenga donc eza défi pour na yo et pas ba musicien mususu ke mutarobe ta concert ko leka yo azate na Luanda ah comme devoir eza devoir maluba oya lobi ya bien wana puna ye ezande ya ngai ba bien wana ezande ya nga ko ngai nde na beti sali o comme ça ba ko benga arena OK puna Luanda asala mwene ya junior to tanga ko mkombote ko tanga kombote po yo mona tanga ba komba batu ngako émission tanga kombote le yesco avant le bibongo fala bitano na junior do akebeta kuna zo samela ngaso na muno EPZT ngana batu funa pesa karashika zwa makam funa pesa nyau zwa makam funa pesa volka zwa makam do funa pesa bango bino ba boma na nandi ba boma na bayambala zwa makam Baby bazaka pene na ba chance. Una bina bazaka na banzingu pour kota basi duni bazaka banzingu. Banzingu mongo na tana TikTok ezate. OK. Muna ga bebe yo kanzingu na yembi fo yo na bwa boss kingani. Ah bongo te. Boss pa muna bana TikTok retour. Page na bandeko bazaka ba collègue na ngaba animateur. Tant to bois kakato yo la koyemba poko yemba e na âge te. OK. Pour animation na âge pour so ko ça ba 50 60 ans voici là. Animateur à 60 ans zarate. Nga na kotsa esprit à chant. Pour na bi so na bina beta concert. Ba tu fu bate ma ba bina kaka. Siko ko bino na bin sa na zaka ndebo ba no balancer ba image ba otana. Ngaka muna créer ati na vandi na boule na bifuna beta non ndule mo comme na zata numéro 1 animateur a beti conseil na salle et puis la junior yo zo biloko ya mboka nini te ngana zaka ba biloko yo sana moza ya bana ngaza ba ndunu na kala ngoda la sana botama dana bongo kuna bosa la bagi pona moni oza de na bagi yao bagi yo tala degré ngana obangani banda kwa ngana leki ezana elo côté toto monat grand prêtre to dai respect père nzamba kufi pa na je biso obi nzamba tezo lila papia ça roi c'est fonction c'est ce grand prêtre na yesu na nga histoire na c'est quoi yo muntu tinga mana do yele kwa c'est quoi ngana kangami na yo na mta c'est quoi pour passe muntu ilimisa na kinde kuna adaya na nazo biso ba mwezo mbuye na tete na bité nga vraiment na luki supo maome mama zali akufa aba mi so totali na diaspora na ba animateur na ba musicien est-ce que lelo peut trop comparer à midol na musicien mo toi ni animateur mo quelconque suna lobo mo ne bendi polémique on a lobaka tisi ko na zo diversité. Bien, amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère laquelle que vous aurez l'occasion de suivre votre belle émission Awa Bisso qui est présentée toujours par Georges Chimba, Miss Girl, artiste l'homme de Awa Bisso, Nazareki, Libanda ya Confort Nanga, je suis de retour, le roi est là
pour faire toujours son boulot. Nenge bopesa ki confiance, nenge bopesa ki responsabilité. Na lobaki na kosala o basala kite potango bayaka bakutaka biso, tango pe balongwaka bakendaka batikaka. Toujours biso. Il est plaisir de savoir que boza ebele liboso etando pour la émission à l'élo. Tikana bisarabino était na zongi na kanda makasi parce que na absence nanga na moni pe eloko bye salité. Ba émission eza nango mais na moni maimbo salité pour na comprendre que responsabilité ya roi ezo senga kaka na zonga na lombangu pour na terrain ndenge tikala ki vide, c'est-à-dire faut beau respecter kaka moto yo azo régner une époque na ye pambate tant on a tika ki terrain na moni pe eloko et salamité. Merci na baïké, merci na confiance na fidélité à votre confiance et ou non sous sucesso. O nous kakalare ami aboka et quoi tout est sempre assunto para falar. Hoje estamos aqui com o nosso convidado. O nome dele é... Não, não vou falar do nome. Não vou falar do nome porque isso levou tempo que eu estava ausente, eu estava fora do país, eu estava fora de Angola. E eu girei na República Democrática do Congo, principalmente nessa província que chama Matadi, Congo Central. J'étais à Matadi, na moni ndenge batu bayambi awabiso, en tout cas nine prophète chez eux, parce que batu ni banda ya mboka bayambi awabiso na motema ya bolingo nyonso. Mais pourquoi pas na Angola? Tisiko bozo comprendre que izaka biso. Hein? Nasala lisusu nini vraiment. Merci nabaike nanga ya Matadi, merci na ba fan nanga, merci na ba abonné nanga ya Matadi, merci vraiment na ba partenaire nanga ya Matadi. Je te bien reçu par Dieu merci Kimbangu na Matadi, je te vraiment bien reçu par Mbuta na yena benga raye puissance, yena benga ye puissance supérieure, maître supérieur nazaki na ye et ça vraiment bien. J'étais avec Fiston Lema na Congo Central et ça l'a dit bien dans Matadi Nazaï vraiment na Batebele. Merci pour votre accueil, je suis très reconnaissant. Tant na Tiki Matadi na yena mboka ya Soyo, na yena Soyo na province na biso, il y a municipal na biso ya Soyo. Là j'étais avec Mireille Mayuba, j'étais avec président Bobo Manuel Bois, hein, et à Sonangol, j'étais avec Eric, j'étais aussi avec la personne qu'on appelle Iggy Molo. En tout cas, ça a été bien. Merci à mon ami AG Géraldo. Merci pour la réception. Moi, je suis très reconnaissant. Alors, pour la mingité, j'aimerais que ma vidéo et le kananga parce que ebele ya batu tisiko bazo comprendre que aizaka biso même des chinois l'entreprise ya pétrole basangani bango nyonso na réunion na bango ya musala mais babi misgetira biso caméra awa eza biso. D'abord tout l'industrie ya pib oyo ndenge parcours na ngezalaki même bande kwa manza Congo bayamba yinga bien balobi ke awa eza biso. Même bandeko ya lufu bayambaki nga bien balobi awiza biso nasa lisusu nini awa biso marque déposée défense ya drapeau ingénieur Trésor Cédric pardon ingénieur Cédric Kapangu balancer les biso nanu passage nanga Mbanza Congo Matadi et puis Soyo pona ibsabino soki lelo to solo na nani ta la première émission depuis nazongi mboka nazo ya babino artiste à munene ya mboka les surprise bourrier baso les artistes nini juste après l'extrait de cette spot. Awa nde biso Mbanza Congo awa nde biso awa biso bakenda batika biso baya bakuta biso donc awa biso Oui, c'est vrai que les savoirs ne mangent jamais. Nous sommes de retour, je suis avec l'artiste musicien. Est-ce que je peux parler de lui? Oui, il est sur la détier, Azak Gaillard, Azak Mambebele, Azak actualité, Yamboka, Azak défenseur, il y a drapeau, il y a communauté.
alors ça la biso ba bien ceux qui tozana batabo le rôle à 5 équilibre côté Angola et ça libiso peut bien. Il s'agit de l'artiste Fabrice Amidol à qui je dis bonsoir. Bonsoir awa biso mamunyoso asala trop fierté na biso mboka Angola. Vraiment. Biso to linga ko fort. Merci. Ya ngesenga photo zala no trop quoi. Ouais. Nana posa batu naba oba yebi naba oba yebite Angola la weza mboka bana toujours ça net bat na moi conscience. Azu bisa o. Iloka mikolo. Braburike. Abu mole kama mezoba kusima lizito. Azongile logote. Wana yesangoleo. Ajo fina moto kimona France. Wabiloko na ena bango. En tout cas vraiment yena biloko motaka na to finga satana ya dega na munzambe. Nzamba kele mukili comment expliquer ba frère ba yembela nzambe. Ba ndeti ba banga satana. Muna ba yima nzambe na ngina bota na ngina bala. Ngamu bana bulete ya makamba bala na nsu. Pour satana na yuma. Na bagari no na yimu. D'où vient cette inspiration Amidol? Il y a raisonné que noté na finga satana na manqué satana. Ezaka ba absence ya ba biloko mongwe o ba bazangisa ki na banzembo. Non tout ka frère mo lobi libele nini yo mela iba raisonner ma libele. Mama bele nini na mela na vraiment c'est vrai. Tatu ya mela ya mama Maria. Sikazo pona libele nini ngana biti asunga funa ina non ndokiuma. Na raisonner ndoki vena za graburike. Comment expliquer muto azo salu mabe? Sotali muto ngo na monde butu patron. OK. Mais soit voyager que finalement mutu mo kingu na France tala biloko ya oleke. Vraiment. Mona bina leki mais soit Louis Vuitton arola tapé bien. Akangi pe ata photo te na Tour Eiffel. Azombe ra bona. Ato fina bina mutu kingu. Vraiment. Fini tata batu kingu nzambe na ngazongi na esko na buli na tel babiloko na bité. Ko za biloko fo to baksela nzambe otaka nzambe. Vraiment. Vrai vie ya limbisa batu ya linga batu. Na buna yembele tanto na lina alola. Na ole kana ngo bana ko mina buli ya lola ya ofele. Ya solo. Donc maman ekende bon misgal. Quelle inspiration. Félicitations l'artiste. En tout cas moi absence anande na vanda na bulete après ko beta ba concert takana tout ça événement na Luanda na lobelate. Très bien. Na mon vraiment moi tant on est sur tout ça là na raisonner no elo mo boy. Mina banda ko ma vraiment ba titre nanga. Na ebiki na ba titre belé kana te no sa ba surprise no yembérité bambongo. OK. On bête l'héritier maman na chandon qui a des fois héritier bambongo. Il doit y a za musique. Moi j'aimerais que au moni le roi et sengo to pesi déjà loin na mobimba. Il y a bien émission n'engela ndemaka. Des fois té. Vraiment, les émissions ya mboka patuki ya malimia ya lemba. Ba te belende ba ebati. Vraiment. Yang ngada na loba simu na na plateau boy pour na bita pa na komi mo rare. OK. Nandi ba inosibi. Donc moi genre na to mona ba frère na ngaba lekeli kaki mais bazoi ba te plateau oyo valeur na ngo. OK. Na ngola na biso en général toi ne lo wa boyete. OK. Ozomona. Do biloko wa boye tango ça déjà esengaka biso ba artiste to ba place ni yo pesa message na yo. Vraiment. Ko kinde donc na spe na sointai na makamunyo sote la pena awa chez biso. Biso. Donc tous les poètes ya Angola baba tumoko faut basunga kakutu ndi plateau donc c'est un beto noka ki biso na matadi. OK. Na bia donc ngana sukani kuna ki plateau na simbi touche donc azali dali banda. OK. Na santé da valeur ya babulo musubi babitaza suna soyo. Aleki da mbanza. Donc des fois il y a on est là ça vient parler et tambusa. C'est-à-dire par rapport ninge ozomona makamwazo kende pour valeur ya mutu bazela muso kofi so daye soit so zali susu te photo mbangu nazalaki na ete surtout bato bazala ta mutu mazaki bolobela ki mbala mo ya fa fande ya midola oloba na yebo enza vraiment biso to pesa bango kaka ngona ke sa suni ngona na ngelo ba plateau da ya ngo danger plateau so ta mo miki ngona bina aspi mo yeba bimiso mo to tala jango plateau ka bimena telon na marque na Brésil. Okay. Toi na tala kota na chombo na koti na Babylone na ngana tala na moni stratégie mo bina tel biso donc ki tatu stratégie Brésil la mi na Luanda ko ba portugais tonde. Mais félicitations. Merci.
Félicitations vraiment. Merci l'artiste. Nous sommes obligés, il y a un regard bango préoccupation, c'est-à-dire il y a chargé bango kaka. Très bien. Parce que au début, nature déjà d'abord il y a Congolais andi baramutu ndet na moi passi. C'est-à-dire on les a demandé si vraiment. Donc moi bena mutasale lo muyona loba vérité kufa na sentiment. Vraiment. Batamukil balinga vérité te. Pour vérité kufa na sentiment. La place lo ba ke vérité mo boino na kinde na plateau chez Awabiso na tali na moni ba matosi na moni pena donc ya normal. Donc mutu ya pas beta ka vérité wana ya monaki. Passi. Omona pena bimi banda tali kute loko boina moni ezangi. De fois bakisaka ka faut bakisaka lo mo ya mabe. Donc ya wono moni kimute mama be wana na ebite talaka mboka na misuza pe mo flou donc taka baloba satana tsaka lokono boy même sana congolais mais na moni mboka na misuba tsangwa ta sens ya boy vraiment sens ya ya bien ti ba tsangwa ta sens yo il s'appelle Amidol, Fabrice Amidol, ministre de l'ambiance. Ministre de l'ambiance, l'artiste qui fait la fierté de notre drapeau, qui fait la fierté vraiment de notre communauté congolaise au Tozaranangola Awa. Quand on voit l'artiste comme Amidol, allons on a besoin de ce mot souci mon robot. Animation na moni ba bomi on na mboko ya moni eleba mu ba stratégie animateur faut beta concert na kata Luanda botala ka ba chanteur bazo beta ka bazo sala makambo nganga muna créati na vandi na boule na bifuna beta non ndule mu comme nazata numéro 1 animateur a beti concert na salle ligne et puis la junior salo ezaka pena boss studio la benisi soit Patrick Beckham bina filé Maïso Fabregas mon babeta na ba junior ni na vande na boule likamni na kusa suna Luanda na batao na obeta bitanga funa beta sala na funa senior na buki junior esalenga passe na ziba pelo Amidol pa boza ko beta wa ekelo kola la coste pas bozi boziana pas besoin de respect na papa mais baba lo ba pe vérité na mon pela mon kili ba lo ba te eloko te pas bozi na bisi ba ya na bi non wana za père ko buka ngote père kute kilo wala coste ni batu yuni stratégie sali na leli na bi non wana papa na yemo na pena tabatu na niveau ba ko na niveau obinga nga bolo bilanga Amidol sali anu ndo buke mo pa bozi kute ebetite kimuni kutu mise mo te quartier la ta longwaki ayepa beta watali ka sali munene ake province Amidol aux livre au temps ça na né au défaute na tikité za idéologie ya Awabiso actuellement ce qui te vend na ba fauteuil wana ya noir to ya vert na ndenge ya C na sinsa batu na presta batu sermate ce qui comme en balikolo mamba fara combat cage au consulter roi et c'est en focha lobo awa toujours on répondre à la question na otuna yo oza prêt à répondre à la question nyonso vraiment je suis prêt de tout. Ah bon? Naza pena prêt talaka ministre de l'ambiance toko sa tête lo ba vérité non vérité ça la rabi mo titanga na bongo ni mutema na mo mbela nzambe do fona lo ba vérité vraiment oko sa tête non ko sa tête wa pena mutu banga te ngana banga elo te à part nzambe ndi na respecta et pena ya tout do ya grave na banga kutata mutu te. Merci. Fabrice Amidol avant de démarrer na masolo na biso ya poko ya lelo l'émission Oyo Awabiso na pesna no ya Roby Visor. Bonsoir ya Roby Visor Aigle partenaire officiel Roby Visor na PCP mbote et pas ya maître 113 Ngomba Golgota tout Luanda américain confirmé ah vraiment un américain qui se respecte en tout cas 113 Ngomba Golgota et bi dédicace à vous et puis DJ Cardozo kaka toujours na Brésil dans Arapena Yannick Misoko yaza Mogumba Meli de quoi yo pour rejoindre biso côté à moi bonzambe ça ça la bien Yannick Misoko na PCP mbote sigazali na kobakisela pe mbote asuka et pas ya Diego Utiti
dollars, papier mouchoir, ça se passe en billet vers l'argent, m'appelle papa, mon ami personnel, Diego Outiti. Alors, Amidol, ils ont une question, mais moi j'aimerais que tous ces pays, ça, Luanda, Afrique, pays, monde du Mobimba, au Bazota Labiso, l'émission Arabiso, j'aimerais premièrement, aux hommes sabatuna, ils mangent, oyo. Bazo sa vrai mikolo na ba TikTok na ba Facebook bato ba ndi maté que ça vraiment yo surtout bato za na ba na mboka o bazo ndi maté mais asali ndenge nini chalage ya TikTok. D'abord félicitations artistes. Merci. Moi je voudrais que Régie ba aider biso ba tira biso instrumental oyo Amidol ozongi sabango na mama wawana bandoki yuma manoto sala wana ilo na waso mpeza ka ndoki yuma bato ba comprendre que kolo likamунde yeyo nzembo yo yango na lobi na kino na bengela ana vrai chéri nzamba ba argent ana vrai chéri ya somba ka kwalata akoleka pena na leka no pa shikito nzamba do joana na somba kana lata po makambo eza vraiment talaka héritier bambongo a organiser le muba bia million ngafuna selo ke le mubo onzimbo na mona niveau ikinde donc attention. J'ai dédié cette très belle chanson de Amidol Ndokizoba à son excellence grâce Bilolo, son excellence, monsieur le gouverneur ya Congo central. En tout cas, je vous dédie cette belle chanson, il y a Amidol Fabrice Amidol et ça la pegara bien pour s'appeler Sabaïke pe bateau no swalingara awa biso Régie tira biso mo instrumental pour artiste asa kanana no boto kota na ba question oye bongisamaki pour na yo c'est parti voilà awa biso bakenda batika biso baya bakuta biso donc awa biso awa nde biso ambanza kongo awa nde biso Donc c'est parti avec Amidol. Yeje shika bare ya masanta makasa maborokoto fire ndeko na ngai esika nyonso vani na pale uzula na ngai loba nzambe nde solution nzambe nde fait lobake awe ezalaka chez biso bamama na bawenze bole bake awa chez biso esika nyonso ozolanda lie oyo des fois te moto ayembeli nzambe utanakamazatangaza jishedi akokobima te na priso biloba byana budu batondaga te natamazolelo susu nzalangagasi bezetangatorushe na matsaba na nzambe wabimalibanda omoya kontante ndokiume graburikie akumbole kabamezela kusiba Louis Vuitton ndokizobe grand kizenje akumbole kabamezela kusiba Louis Vuitton asongi nelokote ayenepesa mkono atofina moto kingo na France wasongi maboko pamba wayena esa mkono atofina moto kingo na Rwanda ndokiume graburikie akumbole kabamezela kusiba Louis Vuitton asongi nelokote wayena esa mkono atofina moto kingo na France asongi maboko pamba wayena esa mkono atofina moto kingo na Rwanda ndokizobe grand kizenje bana miliona bandaku eindi ebikobongola motema sikezaka nde boye bato bazelaki nga na lufelu na VIP na oyasu te na kesi kolola ya ofele yesu ya moko bien ya moko ya moko bien ya moko takitokwe ya moko elenge ya moko angaye moto tozala biloko boye balingi ete moko yaya balimomona banjo malamu te shika bari ya masanta makasi moborokoto faya pipi musada ale Jésus kote la
Mbondo mwana bato mama Timba kota na ndako alikitu lenye diable ballon Maradona kota eje ya Yesu ya Mungu bien ya Mungu na leli makasi dongi chant za ba charme Mungu aweza randeshe biso ya wana ebisaki bino ngana bongo na mutima na ebije batu musuba zo batala batenti nzamba tala ka tentirte nzamba tala ka ndi mutima des fois te ya Yesu ya Mungu na lela ya Mungu bien ya Mungu yoza ngogare ya Yesu yoza danzo ya Mungu ya Mungu ngwa ya Mungu ya Mungu takidogo ya Mungu na mwana na filme na ngogare ndogiume grand kizenye akumone kama mezoro kusika bidon ndogizome wabilore na ngai mama na mama ndogiume. Merci. Quant à nous, on peut qu'il y a produit parce que Boye Beko Sarate. Respect à tout. Donc, on a bien donc na swana na masa moka lobi ami don ngani na bina tangi na musique bon ngalwa na zo kana na chance ko tangi la ti ngai ezadon. OK. Yim tatanga seke isinga ki fois yeba nde musique fois ki ndo tangi la mo. Donc biso to botama ezaka ga do bato bakinda kutangila ana boye baka defa koloba na bato ba ezaka do. OK. Ko zaka fierté ko mikumsa na tangile loko yo pour mutu mususu abotama nango yo okende ko prendre. Donc tozaka ma ba différent ba différence ezali donc toi dans la prédisposition eza lokola awa biso voilà koloba na wana mutu mususu aketangela ngo OK yo sko botami yango voilà donc botami ko présenter mutu yé pas l'accès à ba présenter ka boye donc tozaka moins différent différence ezali bena moins différence wana donc c'est ça. En tout cas ce qui est vrai c'est que on a profité puis na moi c'était place artiste à l'Obiona ils ont rappelé moi écrit nettement polémique et pas na bateau na kuta awa très bien ote yaza muta théâtre oui c'est vrai que moi je suis cinéaste artiste et comédien maintenant on ça na mambo binu faye bo sala ngo bien je suis quelqu'un à féliciter ça dit faut betaka maboko vraiment awa biso sala makambo ba wana nu ba salite lele pardon sala bango makambo nanu basalite lele awa biso sala makambo nanu basalite na lobaki na sala bango basalite donc teka bayana balika na plateau babwaka abwita ya solo animateur fuku faut charme des fois. Vraiment, première question, Samaki pour Fabrice Amidol Lelo, na qui tozana beaucoup. Il y a une question, tu as mis Kota Musabiso l'année 2025 parce que c'est la première fois na yo au consulter roi. Koto tozo qui nango sigo ndeti mo baboye parce que tozana moi message à debout. Ils ont salabiso ra ndeti moi bien quoi. Chaque fois tozo varier pour te valoriser ka boulot pour awezalara. Biso. Première question c'est pourquoi avez-vous choisi Yaoyembela Nzembo, Yaosala Nzembo moko, Yaoyembela Nkolo? Fabrice Amidol, question est à moi moulaï. Donc on peut se pénater à répondre. Vraiment respect à tout. Fona lo bana boke binyo seza maramanzambe. Très bien. Natalaki ke muto aleki batu tout na monde. Biloko nyonso o batu bazaka na posa basenga kai. Parce Nathalie Vinanga. Aleli fort na tepe na vinanga ndina yemba bien boué ba rythme to na beta o batu ba mona ngati c'est que nembi na no muto aleki biso nyonso. OK na vanda pe na fingile no satana. OK na cadre bien na mike kokoma chanson chrétien kuna mona na Luanda awa na talaki esprit de ba misa Luanda awa eza boué ba ngolé vraiment. OK au artiste mona soka préparer album mona chanson moko za nzambi. OK awa ba beta akobeta ne rumba mais apena change mo yembela nzambi na mona kino funa adapter mboka amdol ba yebaki mais ngapi na adapter na ngaki kiangole ndambo na préférer na sa titre na ngawana ndoki yuma na yemi opena na fond de cœur wana do na président na mikabi pa nzambi yona lingaki eza lokola na boye kuma na tamo ko boye ngende ko singa nzambe te vomi ba tu ba mona nga déjà avant ngai na bongo na mutema
est-ce que c'est vrai que au bon motema penza okomo yemela nzambe ou soit ezakara que ndenge pe héritier watanabe asalaki ayembaka na musique na normal mais asepeli ayembela pe nzambe na ye nzembo moko ya nzambe voilà peut ça la peka bien. Bon, tantôt na terme ya kobongo na mutima ana mutu muso kotala abongo na oseka zaki mutu mabeti. OK. Mutu ba kobongo na moyeza tantôt na changer esprit nanga na komso ko esprit mo be ki chrétien mais na za na monde wana awa tango simbisi nga bible na bangi. OK. Na fona za pena clair. OK. Ngai mère na biso alba nga yulu zana oyemba na église osepeli ça da batu na ngena zo sabatu su image ndi na kolibwe luka na yemba na zaka mwana muki luka ndi na kolibwe na capable na finyi na penzambe satana donc nga na finyi pena tipi wana donc so azaki ata mutu na ngana signé nde gola tsa signa ya mubo yana na muli pena tingai na sali shananga na imbeli nzambe mena danema na otu imba l'église ba bing senga na église mona kotaki mena sikoyo na yembeli pena nzambe ngamona senti population église endeng motina population na kino mona na podium ya mukili batunda OK donc ngamona kumuka na population na sun na lati pena mena kini église na mona ndindi na zabi na ndenye nini na ndende salenga mo marque mo bi parce que yo ti obongo ni motema ya batindika chakal poko kona yenze boseli nzambe simbi yango tindika chakal na yembeli pena nzambe yo na bi na bongo ni motema pana ngana zila ngo bongo donde na yembi nzambe nanga mo lekelinga nemte suiza saint esprit kotelinga mara mo pona comprendre ezo memanga kende ko yembela yi donc ngamu pena na comprendre ti na studio na yembela nzambe de luko wana na eleki kamu grave na ko défendre ngote pour mama nzambe za message mama nzambe za message za baza sa mama natana yi nga sali nanga mo na zo na ondi mate pipi mu sa da vérité na ko nzambe na ondi mate makambo ne komi boy na za mutu elwa bino passer na biso bondi makama kambo biso tozulu ba botala o nga na zo vivre te vraiment ato mu nga na zo mela shimboki tala ka malobo nga na zo bimisela bino OK donc ba tuba mu na ngate boye na kibomoto na ngabwe buzo pena nzembu na ngana boyoka ngo esunga bino eko délivrer mutu suku sambela pena makaso constater chana nga yumo mona pena ke esalelio tatunga yi mutu boye nazana pouvoir wana tia ko kota profondeur comme dina salela mutu même yo sali nzembo po finga satana siko yo zo sabatu bayemba ngo susu po sunga do batu babando finga satana monte ke na ebité so yo porter pe lipambo asala nzambe mabeti asala nzambe mabeti yaki na ofina bana nzambe kingu tango kina sala bunga sala mabe siko po beta e bien esi na foko provoquer ngasiko na provoquer na moni benaza mama na buriki na tepe na tipo pena kuna excuse quoi kuna pese kanda doga a mama na buriki donc sata vraiment za mama na buriki komona bataki do alinte na luba esa bataki na ya za kabu do za mama na buriki grand yuma auto fina muntu kingo na France mais azogine mabubu pamba tala ba meza zulika ba Louis Vuitton ya ba Gucci ba ni tout donc ya tsapu mwani bwa su bari serkin tweed donc ya zungi ga wa bomi serman non donc ga yini ga bomu donc ki saba koli azubu na France Steve Amoye aza venturier Sankar atiata na agence cité to signer ta photo to FL exact de ya utini ga kuna sa ils rappellent pas si ndoka kanga photo na Tour Eiffel par exemple koma kuna ndeni ya zana draw kanga ba photo koma na ye Tour Eiffel mais arolekane pe Tour Eiffel kokanga ne photo na libende wana ko kizeni na bongo mona ni wana ya pumbo acte na voyager na kombo ya wana pena ndi place pena ngana bandisco na sali pena biti ba version ya na mais na la ni bona na lokiuma d'où a été venue cette inspiration ezaki na moment nini Uvandi boye inspiration ya kinga là on préparer concert junior OK tant on préparer concert bataba raisonnement puis bano circuler na tête nanga OK na passé ba tamo ko na féliciter ba artiste nyonso ba beta ba concert na junior vraiment félicitations ba artiste c'est tout pour ngeza na mba liboso nanga na beta sanya na munene simbi pe bon donc na comprendre pas si na ba mais et puis c'est un inspiration de Kianika Zoba. OK. On doit penaza yuma buri.
donc ya tikini ka parler na bango pumbo po yo bébé c'est un concert na junior OK donc tala sku ba biloko azolika po altika ndako ni ba maison bato na ko États-Unis pe loko kuna ya valeur mais ya valeur po yo bébé saka na salle donc ipenga ba inspiration bo na ba après ko beta concert fona bwa kilo mo boye e ko sala page ndenge komi na TikTok boye ningi nzambe merci opesinga ka nga chance wana ka nga ikanga ya yona baki ke no donc ba masa na to ba animateur koleka bino batu ndefo ba lobaka ngala leki bino mais ngamuna makamuna salaka tisikuno na tikala ko mona mutu mobo ete na Luanda ya animateur a raisonner pende na raisonnable donc toujours d'attaque déjà zo ba koleki bango kasi surtout d'abord raisonner le roi yote c'est koleki bango bon na leka bango vraiment bango mo pende bazana ba pena ki ya na biso leki biso mais kulubela tatuma ngapina na brital siku nazana dona tipi na makamuni na muna bango yina plateau vandeli ngai ta muskuzulu babungu vandeli comme exemple ya midol na plateau yo muskumi ba lutala siku na chumbu no zaka na muziki ni dane muna to muna fwe mo kwa liga chawa ipa bete so concert na baba mo boye swat banini ipa na muna mo danze to na tel ke lo ngana na azapa animateur si alige pa na muna ki batinde ngali to na tel ke lo ngana na landi ba parti muna moni awlo ba boye poani non dernier animateur to yabaki Isaki Volcan Matabela Volcan si yo wana vraiment yo wana c'est un frère na muna ki na Luanda encourager aza encourager tos animateurs bon na bobo ya taza yimo tsa botama déjà yimo tsa kana biki nga ya za animateur eza yende mda yebi to batutu ba yebi ki ya za animateur batu pe une partie ya batu ba ya komi na bango na batu ba relation na salaka na yebi na ki mwana mwana biso animateur mais na réseaux sociaux ba yebi été oh bon ah bon dans makamoko clair au mona tantôt ayebani penati mais nga moni ka encourager ta animateur na kan senga kam na beta concert a mi donne na beti mina moni animateur mo susu ndi na lobaki do fo fungula nzela na moni mais na concert o ya beti o ibike yemo kwa za na plateau alobi eza clé et comme devoir o ya tiki te makamuta lobaki ana yiko ta yindi alobe ndinga ngande na funguleli bango risque alobela kinde yo et donc ngande na funguleli bango risque ça veut dire quoi maluba oya lobi ya bien wana pona ye ezande ya ngai ba bien wana ezande ya nga ngande na beti sali o comme ça ba ko benga arena OK pona Luanda a sala mwene ya junior le temps on monde ba na pesi devoir faut ko pesa des devoirs na junior OK yuzo ke pesa devoir na baro za na nini okuna Marakana Zabara munene ami Zabara munene ti Zabara Marakana ba no saba fi oui Zabara ya bana je sali mukolo na ngona yebi communauté mais na pesi ka mboti pour Zabara biso bitu ke no sala mo ba divers et Zabara qui sala divers et na placement non ba bina vérité et na placement te ke vetu lila beng sa fabrica c'est beta vetu lila beng sa allo fabrica ya kana betu conseil na junior bina filé na junior bekam uzomo na donga na téléphone bita place à passe le yesco avant le bibongo fala bita no na junior le akebeta kuna zo samela nga suna muno EPZT so na ndio boye to na ba question sous na otuna te EPZT mais na félicité ye kutana na banzela mais tellement na leka bango na félicité na courage na yenga beti conseil na e place wana mais mbala sima comme animateur pour le babongo pour attaquer na beti nikola midol fois na junior abeti nikola midol pour ngandi to ya beti ko le ka animateur ngandi na beta ko le ka animateur tout nga ba komela ngabongo amidol aussi ne junior na bité isa passe pour mon animateur mo na Luanda na kotika la terre ko beta na junior ngandi mutali bosu ko beta bonne chance mais faut ba que place na obeta za na animateur mo ko sa fongole libiso nzela OK ya ba mo mati bazo banga tala place ya beta Azaras alka soni ya kende lobi la place à autre beta ah bon très bien on va beta na junior respect à tout tous les cadeaux pour na yo faut mtu wa beta na junior so ko animateur beta na junior maman na devoir OK maman devoir mi dola so pesa bango kada non te déjà passe eza maman na passe Amidol est-ce que le quoi musique ezara kisi faut ça dit aussi ba kisi po obima on comprendre que côté on a ndeti kalele yo po ba chambre tous au côté zo ndeti zo planter yango yeno ndeti na moi gospel na ninga tindika chakal
Non. Nga kuti naza boye. Naza témoignage ya ba masa nyonso. Très bien. Nga naza maman na témoignage ba ya tu bozana bokebi kutu. Bozana bokebi parce que nga naza maman na risque ya vie ya sona Luanda naza na esprit oyo na ndako tinga na likate. Nga na lika bandako oyo ba mabe wana. Vous comprenez? Mais na ko comprendre le mot OK. Au moins la place na olika nazo makambo esala yimuka ozanga mega azu naezo makambo me yazo singa nga mega benyela mu donc na mu pena donc nganga oyo kozwa makambo pana ye yemo azozanga mega awasanga aid artiste ko wedenga na benga mutu mobwe po asumbilo mobwe po na to salela système na nina funate ngana ko wedenga ndoki zuba sa wedenga ndo pena mama na buriki ndo ngai donc nzembo oyo ndoki zoba ezo mélanger ba inspiration zo utala bipai na bipai eza la réalité mingi yo moni na bisayo falon mo nzambe voilà dabisenga babi amidol félicitations kangwa pa na Yesu na bitinga dana sera Yesu kutu yebanda ta na bota mameza ka nini na pesa poso na lukavina nga OK pour monde ya bongo tala degré ngana obangani banda kwa nga na leki ezana elo côté toto monat grand prêtre to dai respect père nzamba kufi pa na je biso obi nzambe tezo lila papia na ngi pasi père na biso nga bon bana ba komisa papi nzambe biso kasi na kinanga na église to sambe le kwana to sambe kukana na papi nsona catholique na ni nzamba limsanga ngana bo na mu nzamba dai na catholique papa na nzambe adai siko suna talité open wana ubanoki lukalbioka basango kasi te OK na te akufine nzamba kufada alese kwa ya dai ni grand père na biso wana fin buni msangai ngai na ngapena na bongo mtima ngapena na bongo mtima nzambe pena mu nzamba akutila nga makamona waloba nzamba akutila nga puna batusu bamona ngo risque ngana waloba veri ngana kinda kuna baka sa donc nini te ngana sali nzamba ekufa olobi nini te na sali nzamba okenda kuna baba nini tumba zoma yo sala boy na bele na pap papa oui bien les aussi ça roi c'est fraction c'est sous campette nan yesu na oga histoire na c'est quoi yo muntu tinga mana ndo yeli kwa c'est quoi ngana kangami na yo no mta c'est quoi ou passe muntu ilimsana kinde kuna adaya na naze biso ba mwezo mbuye na tete na bité nga vraiment na luki supo maome mama zali akufa aba mizima de nga bongo mtima ngai na bongo li mtima basi monde nani basi mo biswani kimbangu yepa daya asekwate na kubatu balanda biso asekwate ngai eyamba luna ngana monika na bongo mtima na ngai na Yesu ngapara ni na Yesu po Yesu asekwa Yesu potela ngana amuna luba pardon kuna mto ba fina batwana balika ba maison ba gosi ba Louis Vuitton voilà mais ba bosani weno fina ngana personne so na biloka ba bien OK ngana muneka batunde ba dai na kanga ngana mutasi za fin voilà bon à part ça qui sa musique na biso za ka travail OK ba kiss na biso la travail ngaba on peut ça ba conseil les jeunes mariés na biso ba peut ça ba conseil ya fort mais plein signe on sentiment plein signe ngangu mais blessing ngang bambongo des fois ti atopesa conseil midol kangama na Yesu yimtazamwa azu cadre grand héritier bambongo Fabrice Amidol héritier bambongo à part la chanson de Ndoki Yuma Ndoki Zoba et c'est dans un mususu go proposer na CD na moto na tangi tena bimane na CD kaka kone beime héritier bambongo wana bona sele héritier bambongo donc yana batu misusu omoni pena ndoki
motel pena chorango réfléchir moins ce qu'on a boulé na komisha na ngeza ba partie o ya chane ndo kiyuma za ba biloko na yemba kité ko chane ngeza héritier ba mo ya siku ezaka par rapport ya bureau ndi to sula na bureau ndi tsata la bitenga na poni na CD na moto na kana kité les chansons moi vous méritez j'ai sali place aux arts héritier ba mo na kidona zana yo ya za kana ba pipi musada azakana ba na ba mbala azana ba tumu ba solaka bien moto mo vraiment bien makasi yana embele shawana kontra nini to sinyanga na bango ya kozinga manga tinga mawo lizumu nini na salanga na ya kozinga manga yo tinga ma na bomba biloko pour batu bakuma osalelo mube mutu mamo directement on comprend donc azibo Babloko Erosala album, Erosala album. Il a combien de titres? 10 titres. 10 titres. Elle a gravé dans 6. Ok. Je m'en fous. Elle est dans TikTok. Titre monsieur Zana Mama. Titre monsieur Yongo Moning de Kiyuma. Donc monsieur Dana Zubaksa héritier Bambongo. Bablo monsieur Sosa qui bat bosso mabe banzembo. Batu héritier Yongo. Procédure les années ni yapona osomba nzembo. Bon ezaka kamuni babiso déjà awa mona yaki komitika chez biso. Très bien. Donc ils appellent bo batu bolanda ngape photo ba koloba ba ka o yango bongisa ba via batu. Kitoko. Musique ndeza wana na koyembelo obongisi pe vinanga. OK. Musique eza nga na pesio yo moko yeba oyo pesanga. Très bien. Sona mina lo ba monta mbongo mona monta na lobita toza muki makasi. Mona swinga te na vinanga. OK. Mona yo zibone mona embelelo ko mobe ya bien makasi. Donc place na za rapena mayele pona contacter donc eza eloko moko ya fara numéro na ngeza kana na contact ba o tu balinga ba yemba bango to profiter na temps oyo amidol na ba bord na ngeza wana ba danzi so landinga privé na ko be to pena na ndenge na biso privé sans bato mukili ba yeba makambo na sale liyo. Très bien. Donc ekende pena bien donc po makambo ba bonga nango dernièrement na mon venu biso fala pesa primo releki donc makambo et bien ça bato mitu vraiment on est na grandeur avec. OK. Donc ngapi na grandeur nanga. OK. Et kende bien donc d'abord ezali na 10 titres nanga album nanga eza je suis na tout na kuna shomi na titre je m'en fous. OK. nga na beta ko ya rumba na moni pas sepela na titre nanga tingo je m'en fous basano ya générique shomi o ya Fabregas na tele kana ni na moni oh yepa biti je m'en fous wa ngakuna Angola na yembango énorme porte. OK. Ya donc on a félicité pe bango na titre na to komi balé. OK. So beti je m'en fous so ke bimi ya Fabregas tellement d'appel chara nanga bomo na pe bimasu ya Amidol. OK. Donc beaucoup de cas ya Amidol année ça la bien biso da to beta moi kala. Merci. Tous l'album on a pour quand? Il y a vraiment non apprécié pena datité. Voilà. Non apprécié pena datité parce que na la pour ça makambe belé non so la pena bana poto non so la pena baté belé non so na baté belé. Très bien. Moi mutu mo yebité mais a betsuka bakati moi bien. Kuna mitu ni na vandibwe na pena concert les 20 pardon les 17 na kuka bon na biso ya kuka boss Axeno Mayala asuna ya dégâts ya fou vraiment na biki tozana yo pour charger ana dana betela ki wa maramutu quoi donc akomelenga kutu donki na do akomelenga kuna mama na portugais a friends de escola Paiva no tanki do kazenga de ce comme na tanki à fin de escola Paiva vraiment mamutu donc à fin de escola donc ba tout celui au commune na fin de tanki na escola Paiva no tanki na kazenga biso tout za wana na rua principal la rua kuka bon organiser la principal donc félicitations boss. Donc bomo na kaba koma ba mokwana Emerald Luzala makolo des fois te Luzala wana Emerald Maramunioso voilà les 17 Luzala wana biso tout Amidol nous arrivons déjà à la fin de notre émission moi j'aimerais que bato batali biso to yaki pété peut ça la polémique les lots to décider vite sur la raille mutinga bato baleka ba finga nga baloba nazaka na temps répondre bon te pour ba peser na makamnanga les lots na Angola so totali na diaspora na ba animateur na ba musicien est-ce que les lots peut comparer Amidol la musicien moi toi animateur moi quelconque suna lobo moni bendi polémique yona lobaka tisi ko na zo diversité yon mimi na lobaka na grila daya
donc ngati siku na zo dive ngana beta fit ngina vena nga dangi on ça animation vi a PC pour ça afro va talenga de la lobby amidol souda ou petit ou oya pour vinanga na beta na vebo mo ba amidol zo makambo mun banda ve alba amidol zo makambo akinda na yepi mama mikili chaque jour na vatika na vanda na ti siku ngala lukamu na pesa ata yo pe zo makambo yo na yo mo no pesi makambo ngoto pesa zo makambo ngana ba funa pesa karashika zo makambo funa pesa nyau zo makambo funa pesa volka zo makambo do funa pesa bango bino ba boma na ndi ba boma na ba yambala zo makambo do fu do na zo bisu do na sala makambo pass mena linga bango na linga sku bango beba kinazaka fierté na bango ya risque ngana risque ka midol na mona pa midol yona na TikTok ka midol amidol ndo kiyuma na ebiti bazaka pene na ba chance muna bina bazaka na banzimu pour bakota basi duni bazaka banzimu mo na tana TikTok ezate muna ga bebe yo kanzimu na yembi fo yo na bwa boss kingani bon te boss pa muna bana TikTok retour musique eza mi yo kana mitala vraiment merci mitala muna selinga video na kamu na bi na bengi ete nzambe biso na bengi ete danger ekoti na melo ga bien za ilo ga bien quoi siko neni ozo suka na bato bazo benga olo kwa ndeti basali ya nzambe ba pasteur papier Alphonse en direct ya France ta pesi mbote na ba pasteur bozo sala ndenge nini so ba bengi yo ke wi manete l'église de Kiyuma tolo ba donc ba to benga ngana bengela ba benga ngana bengela ni église moko nde basepele nde na yembaki na église ya sœur na biso José basepele mam na salaki na kati église abana aye na imbo na mabor le pasteur bing senga niveau na yembaki sale batu ngabuto na mun batu bakumolela na bangi na tiki na ngo yemba na mo senga mo pardon tiboli sangai na yembaki te o yemba sala nde biso passe parce que yemba zani ba olela nde passe kunga na bangaki mo ke église ba kumo lela na yemba na mi no boni bisanga so na choquer bino vraiment pardon donc na senga na église nyoso nga na mona na bino tenti batalaka nini te batalaka ne mutema mutu vraiment donc na za mwana bino vraiment na sala boye so église bengisinga na yepe na yeko yemina nzambe na kati église tano ezoko mama nzambe ozolonga mo ba boucle d'oreille moi dozo arabu na olongola ouais ba pasteur vraiment donc na longola nyonso vraiment dernièrement sera ba no longola yo le toy protocole pasteur c'est non tika frère kota ne bon na côté na ngabe na fandi na okimatea na leli fort donc nazana pona bino numéro nanga eza 00244 943 60 43 34 donc on a so beninga directement donc na ya pena mbangu na prai na sepel sabana na nzambe comme corona na kaka na sepel sabana na nzambe voilà merci ezo déranger na ngopete parce que nzamba tala motema. Donc merci d'abord pour Ningi Oiko répondre à l'émission. Il y a invitation à l'émission Awabiso. Nous sommes vraiment à la fin. Merci na bandekona sur Batali Biso. Merci Bongo na Yarobi Visor Aigle. Merci na mon ami Diego Outiti. Merci également à Patrick Petit, messieurs les docteurs à la Pession Bot en direct à Paris. Merci na Papi Alphonse. Mon pasteur, mon bossa pété Bongo et Charlie Duboya, grand prêtre, na pesi Sumbote Bongo et Paya. Dieu merci Kimbangu en direct qui a Congo central, na pesi Mbote et pas la baïna so balinga kangai. Émission Awabiso et fungoli porti pour na baiki batunyo so o bazana besoin ya koloba awa izala biso benga na numéro eza wana tokosala yango bien potango bayaki bakutaki biso bakendaki batikaki biso po awa ezalaka biso tokokuta na bino mbala sima na zone sel bino artiste na bino artiste est na batmo bakozwa mo ba mabanga et puis na tikeli au plateau pour yo au clôturer mission oyo na moi biloko esalaka bayike ba sepela po esala bango bien quoi nazapa na batu ona obwaka bazali entourage nanga nyonso je salue vraiment base OJS respect à tout na bosanité les châteaux de Makala balobi bana Makala na lela bino ya tous les châteaux de Makala bana njil pe na lela bino fort
ndo makamu oyo na kubwa kaka Amede Mbala pipi Musada Volador Thierry Bunda Banclair Masamuna na bébé na biso Eritiana, sans oublier na bosanité Fallon, la fille de grâce moninga ya Laure maman na mama to biso pena awezaka biso à part ça ba na Lwanda Bweba na créé déjà animateur moko ba comme Sabino iroma na koma animateur donc Bweba ngo iroma na minute mutu aleke na obwa kazati donc tout l'animateur Bweba o bolu ka bagare na midon bo bando bagare skuna iromane pour mikolo zo beta biloko mo wai na belela nzamba ba jenwe imayo nzambe tana ni majaba ngomemele maza bongo no bimela majano mawoyo zima na bwaga lokona musogwa eba yemela nzambe tala bano ya bisula tolo heyo Dawidi bano yo ya bilenge des fois on est là toujours nokiyuma yeje bambongo héritier na bengona ni masia Yesu basisi bagombo nyonso bagobe ngayo na préféré na ngai na bengwata boyaya yende sauvere ya vinanga diga ngai na bengwata boyaya yende solution ya vinanga na prison bila banyana budu badonda gato pedomone na zizunzana na gasio ezende gatoruje na matabana nzambe odi malibanda owo ya mejaja mugiume bragizenge bola budu zara gondo dala mugizobe ramurije azimage kyala na lelaye shika bara masandra makasi maborokoto ser na ngane bisa yo sigana sofani loba awa biso awa zara bande biso eje ya Yesu awa biza oyo shediso awa biso ya mungu des fois te mesia atala deja ma vie biso kalawana na basi batala kolera nayo basi bamona basi bajana bagana yo basi bamona basi bajana kolera nayo basi bamona vina yo diluma ikusa talo basi eje awezara kande biso awa biso loba amen.